nga mutu na pengisa ya orchestre na biso de yum to côté na Villa Nova mais lui bazara na Fabregas kala te wana eza bomasta na kata bomasta na bango bazala pe na ba antécédent o esala que ba kobeta place moko te tant pe na yebse ka kota orchestre na biso alinga pété pour na ba raison ye moi yebi o comprendre siko ngam na poussaye ayoka ta goût ya roya vers biso tant ozo ya vers biso balinga pété azala na biso ayebi ni nalata comme nzakomba po azala alongwa première fois il y a dans le vide que mutaimba te même na bato bazaka na moins na nzembo bazaka moins talentueux que ye bande kozala aisé na orchestre sala ki azala suta longwa nga na kitama ko na ti chez bango na la soka ba preuve eza que ona ko linga te lelo susu na le batté pour na diminuer mais na la saka na mokili que peut-être que niveau ni na koma OK na koza te jalo lelo na koma ti okita ti chez bango na bakati na bakati zonga na kutana ko na ba prophète na emo bazaki wana comprends prophète pa yamba biso en tout cas ça combattu na musala mais aussi en tout cas zonga orchestre nga et simbi sous talongo les sous ba ibinga voix eza so bachina po mutu Joana da monipo nde bache prophète e bache vona po kasa zongo ka bache ba po biso pesa ngana omone mutu ongana luka ascension na e so lelo commission ko ngana za mutu na luka chute na e nga na motema na bi qu'est-ce que je puis faire eko talissé na miso bato eko tia na ser projecteur à mokili oui nga na tout ça accident moto akoki po yo tala ngate a tout na quelque part moto nest nzoka lingane nga non nga na ko simba moto na mona musika mais on nazo mona ki ngam na ndimaki ya msusu bozali na ye ngam na pesaki accepter ya makamsu po bozali na ye zala bien nga ayebi comment ayebi combien même l'orchestre ayebi combien na nini na mema comme les sumo pour na bango baza bien parmi l'album ebima ya double album ayemba kate parmi bato bakinda souffler à l'oreille pour azo accès à oyemba ayemba na suka ya o futeo ya banzemba suka espoir oyemba pe la été biso toi parmi bato to milité pour ayemba donc baza ba icône oyo baza likolo makasi bato bazo banga te kofinga tous les grands wana et comme normal moi na mo boye même pas des 6 mazo simba Vincent en tout cas bozo peut ba caméra bino bo bomba ngo place bato ba finga bato mbongo so pour nous yambi muta comme planète poni boko motika makambo et comme na poubelle boy vraiment mutu neti papa na mso Ranson mutu neti papa na mso mukolo t'aurais dit à Messi mutu so comme simba e bongo na déontologie pena ya bien ko diffuser même pas image hein tout ça tout le côté moi respect ya bato na biso bato to tikena bango ba icône to tikena bango ka bango wana siko so neti bango ba comme na bango touchable n'importe comment bongo biso siko tant héritier aloba une émission mo que yona omba so beaucoup mal loba musicien ça y est c'est vrai so qui beaucoup mal loba musicien bon la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na ngaye. Oh yango yo eye. La voix du peuple. Avec Vincent Louise. Et ça la reine de l'émission de la presse. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Les News des Stars. Alors on a quatre chaînes nous la voix du peuple. Les news de ça le lot s'est déplacé dans ngambu il y a contre-maître ou il y a aussi Basili Bongo Chila Biso je pense que c'est la premier album solo naie c'est pas sorcier avec de très très belles mélodies jusque là tous ça au consommer en haut
Et les lots yambi, pourquoi? Parce que tous en a pour ça, tout ce qui concerne son actualité, et pourquoi pas parler aussi de l'actualité musicale en général. Et à Moganabiso, Ibrator, le contremaître. Enfin, la voix est manquée, la voix est manquée trop, sérieux. Non, mon petit temps, non, ma tête, je n'avais bon. Merci vraiment pour l'invitation et vraiment la voix. Merci pour l'agneau Sobosa pour la culture congolaise. Je te vois souvent. Dans l'alignement, toujours il y a des ontologies. Ok, non, on peut bien. Bien que moi, ils ont rébellé, mais il y a moins de distinction. Vraiment, merci beaucoup. Ibrator a pu féliciter en direct émission pour l'album Mosali et ça parmi. C'est un aussi ba cameraman à Baoloba donc na carte donc album wana mingi. Ah merci. Et bizarrement Nzembo na préféré ça que Nzembo Borangati. Donc Eric Nzembo aime Eric Mandala. En tout cas comment on risque. Ah non mais na cameraman à Baoloba. Donc ça dit à bidon sur la côte na carte na tongo pena do fona ballon na risque. Oui pour tongo Alexandre mais l'accident accident. Tongo donc tu auras ta checker carte mais tu auras ta checker cerveau te. Bibi boya VC betio na nzela. Betano lo wana tala mwana patena nzambe o. Parce qu'on a gagné tala mwana mobile yo manala. Ouais ben ça naturel to moi naturel. Bon, tu négocies déjà les logiciels qui toko et ça va bien pour tout ça moi va flair on na va voir na biso les articles que muta ça les on pas boyer mbate ils a bon monter non déjà ils a pour ba ça effet mo robotique to effet moro ils a neti vraiment métallique son rôle ba bongo et ba utiliser ngo pour na ba ils a moi style ils pena mingi pe ko zala adapter na rumba te mais comme ko talwa technologie za na vitesse ils ont aidé batu koyemba na live boya koma ils ont aidé batu koyemba pe na studio boya koma ya logiciel mo pour faciliter et fiabilité ya note to fiabilité à voix moto soit na musique oui peut-être pour na komisa pe moto na soit za na faiblesse mo le lobo machine comme ça nyoso ko lo ba pe bon déceler moko ego sa pe nyoso téléphone mo ego sa pe mission moko voilà. Et déjà, félicitations pour notre premier album. Mais personnellement, pour Nayo Moko, jusque-là, retomber dans les années. Oui, j'avais adopté un système médiatique qui d'habitude Théo Batmaebeli, Bisoto, surtout contre-maître. J'avais laissé 3 mois. 3 mois presque. Il y a un tempo. Pour moi, l'album, ils ont 3 ans. Mais 3 mois on a tika ki batu bayo kango naturellement bayo kango te na ndenga odundisa motu kinini quoi elo eza bolo motu dundise kaka na yako sala examen en tala que toujours bimisa ba plan momona banzembo o ezo persister pe umela ezo zapena te momona le au moins 6 mois après les monans mais que banzembo faut démarrer photo kola na banzembo ndezala banzembo eza facile oui donc eza blo te que obimisi yango après 6 mois et cartonné oui mais après 6 mois écrit donc là linga qui dans cet album mo dans zuela longtemps alors quand dans zuela longtemps j'ose croire que eza album mo ekine nanga atati ba 10 ans donc nazaki précédé na 3 mois nanga na bimsaki et puis ezaki pour éviter ba chronique ezo sala biso ezo ça biso clopin donc ça dit toujours tambola tengu na ba carrière pour na ba master musu bazo yamba biso na plateau pour ne pas ba matia biso mais plutôt pour na comme la biso na ba ruiner ba carrière et on a ba ki bon pour na ruiner album na ngate na robimsango 3 premiers mois nana et bima non normal pour ko bima ka boyer na TV moko obimsi album mobimba dans la ngai pena batu ba yoka ah c'est bien il présente et maintenant tant on a commis ce qu'on a besoin ce qu'il y a relobela sur l'album na ebi que Vincent oki mwa nzembo atamoko pour liboso na eko bima bo Vincent oki nzembo te tant to lo basko to cette émission to lo banetine par exemple au moins te que to beta masola batu donc pour éviter cela na linga ki pena na sa système médiatique ko ezaki contraire ya et c'est là ba conseil pe ya ba héritier moto ama se belé ba ange noir ba Kalou Gemini sa rancune au moins nga ba ebenga liboso na ki moto ya ba moi jido siko maturité dans l'album on est permettre na garder ka stature wana faut na cola même na ba dire même na ba passage na ba émission il faut ba sentir que c'est le tout premier album mais ils appellent album où est maturité dans mon artiste
Voilà, mais en tout cas, on a aussi sa petite comme guitariste Azawa, et puis on a mis mais pas Azawa. Si tu as ce risque, attention, attends, moi, ça peut, le boss, Eric Mandala, docteur des ignorants. Kandi Maestro, Beta. Tongo elakisaka nzela kasi elakisaka te makama soki elakisaka makama mbele baaccident esalamaka te liwa etika baveve etika baorfele etika bafazel nga mpe bolingo esundola ngai ya lukela nga kombo yango nayiba nanga kombo ibratore mpio na ndo ya papa sheri abenga nga ta na mon fleri solotanie Nchofaye afongola kaka po liboso ademare voiture na ye vru averifiaka mafuta kasi akontrolaka sante na ye te Chofa sali avese na vola yebaki te ignorance Eric Mandala, docteur des ignorants Versace Luise Ngamawa ima ibrata ibrafo mama Mandala Mandala docteur des ignorants Tango elakisaka nzela gazi elakisaka te makama soki elakisaka makama mbele baaksida esalamaka te soki elakisaka baaksida mbele batika esalamaki te liwa etika baveve etika baofele etika bafazel me soki bolingo etiki yo moko milukela kombo yango nayibananga komo ya ibradore mpio na ndo ya papa sheri papa badaida junior mpiana soraya mpiana ozambisa liziba te mpo nazongiso na mai soki oza moke naze lokola erik kasi ozambisia osea nazwa riske na bangando mpo nazwa yo erike nalela erik Mandala sheri nanga yo sheri nanga o serkei basomela ekikoko na biso ekomi yanga jeune garçon boyo nalela mobile libele sheri nanga Versace luze la voix anga nazokufa liboso moto asanta ndenge jida kufaki avant Yesu Kristo serkei basombelaki kokoba ekomi yanga mwana mokie boyebo akei tela mwana mobile ya Mandala alo ngalina bapesa ikonda chilozo azoa makete oya kokaki kopesa nga kimanga libala ngai Maria Pirongo meleli Mandala ozali ko clipper bimako la chair de poule la bimaka la nzoto franchement la bimaka la chair de poule la nzoto tasuka misa la chair de poule la nzoto le roi ya suka c'était faire rigolo ah oui papa Hervé ba force place à Ali Zambabi pourquoi azo sama mdengo sala donc gloire à Dieu et nzembo mto komanya nzembo yo nga au départ naza pe écrivain naza parolier naza pe chansonnier mais tant on a décidé que na sala album nanga il y avait des gens au bandai kokoma ponga nando kabape banzembo nando tekape banzembo mais nzembo ni par exemple toyebi toyoka toyeba te les parce que œuvre sur les œuvres faut toyeba quand même tant mon moroto mi balé toyoka kokata nzembo suneti ni natanga kata moko tant moko kaka nzembo pe kala âge mais DDD zarayote DDD ngati ok pour tout moi fenta mais te DDD na yeb na zalande tango esalama eza ba master na biso mo boye donc ngato na c'est décidé na sala album bon
Il a biblique, on peut ça dans le bord à gauche et à droite. Pour un respect, pardon, pour un respect à bateau si tu travailles, mais sous bateau ça il peut pas bon, mais sous peut pestater, mais sous les aïka qui collabo et tout le monde les lotés, héros, alors bête ma sola va nzembo, voilà. La terre non, donc voilà. Tant on s'est décidé ça le premier album là, bah master babi non, ils ont le roi mort on aime ça parler, anga qui bunda bitumba na ba chanter. Donc photo armée ou photo topeso na JBCR no obiso to kopesa comme babal yango moni bamsu ba ilanga na banzimba okabela misu zaip na ki na komi boy ibro komi na yo lobi na yo mais balo ba boete ça dit to travail qui na batu net nzimbo na travail qui on a vu na source intarissable vient dans Vigas. Vigas. Oui, mais quand même aussi a participé ming en écriture dans l'album à Batu Belé. Depuis jadis. Donc Vigas, big up à toi mon vieux. To banane kala donc vient dans pena donc. Et dans l'album on a senti particularité moro boy au bois qui na ba musicien nyonso. Ah, on a une chèque, on a qui professionnalisme. On a une idée qui n'a pas ah oui, la web va c'est presque nyoso. Bois qui ferré, ou bois qui fali, ou bois qui jibé, ou bois qui wera, ou bois qui sadi, et puis au bois qui a bangote, bois qui n'a bateau, bazalarana bango. Oui. C'est en fait quoi le message de l'Europe? Je pense au bois qui peut la fabrication. Oui, Ezaki, ils ont le droit toc toc. Ça dit ngayo naie, il faut travailler à côté de monde na bino. Bateau ba rafla ba trophée bateau ba gagner na album bateau ba sala nzela nde redia lo ba papa mso redia miss vene mso ba ilo lo ba t'es bon nde lo ba batuna ka ba oyo ba banda kala voilà donc faut tala mboko ya batu donc mboko ya obimsa album mboko ya sala ba tube ya ona ngaki na sala hommage na batu toi quand na bango monte na bateau bantou na bango par exemple pas fallo ba Coco Dilasso par exemple voilà et puis tu as un entretien bien le seul musique bon le seul c'est trop dur mais naza musicien oyo son on répété au mona mélange il y a orchestre nyonso nga ba musicien il y a orchestre tout ya Congo ba ya bazanga rap na ngata monte na ba porte parole na ba danseuse na ba chanteur. Ils ont rapidement défilé, même dans le concert, on a un problème, même si on a un public, on a un follow yemba. Mais on a un entouré de Mbassi, je vais saluer place à Ali, entouré de Jonathan, Junior Motou quoi. Donc ça dit, batu nanga pena balinga. Donc on a un plaisir dans l'artiste. Donc ce qui est n'est pas dimanche au 10. Donc on a boulevard du 30 juin à la gare centrale. Ah, place il y a Rumba, oui, le festival. Dans la carte édition tout dans la et ballet. Mais tu as des très bonnes relations, Lelo. Vraiment là-bas tout. Aux hommes même Koutou. Na papa Hervé. Aux hommes Koutou comme même il y a papa Chiromi Pessa, Ibratom Piana. Mais les gens, là, comme ils ont premier album, là, tout le monde a un parrainage qui concerne la showbiz, mais là qui est peu ma casse l'album. Oui, Batou, en tout cas, Batou, Batou, mystique, tellement on a combattu tout le monde Batou. Papa chéri, on a pesa na zoa combo na mpesi. Il y a un adage qui dit combo zayo, mais on met bien gâté. Jamais mon temps, Vincent, combo zayo, Vincent, mais bisou m'tando bengwa. Ngai na lobango mettre fois na ba émission que na salara hommage ya mona wenge ndé na mona batu ba mona vision na mona te na mona na sali la papa chéri kakate na sali la wenge ça dit kokumisa papa mako eza kokumisa ba papa nyo so quartier ça dit ndé na ndé to ndo mona ke wenge za munene mais na pronango na vie moko pona ko sa te ke na sali bless bull na sali ale makaba na sala mona papa chéri bin adam waza pe idolo na banda pe yoka banze mone kala po ya mutu pa rumba moni batu ba emba fort ngara zala séduit pa na bango donc na sala ngo après batu ba pesinga kombwana série mo wezara ba batu ba benga batu ba piana mais le quoi na exercer boulango bien na défenda bien pour sotali physiquement physionomie na ngato morphologie na nga eza très monté na mamba papa chéri très bien même na son vociféré au moins na teke to koka na papa chéri mais na l'attaque pona est bien et ça les que connotation est latin peu bien c'est à dire l'axi que 10 sur 10 na mamba sala pona le coup ya papa chéri pona mais na sala ngote na but que na zoa après makambo
nga on a monaki ils a conservé bateau ba serva pe déjà mboka na biso dans les bons biso so to lia ba moko na zo mieza bilo ba balonaki balonaki propreté balonaki mais inspiré que bon comme ils appellent un album là yo a papa chéri alobaka mona emo alobaka et puis nabi que c'est un homme de parole alobaka parole moko albi tu peux compter sur moi na osala pe que ozala bien pe na carrière no ndingo osalinga hommage na ko booster il faut automatique naturellement donc on a yébike mais les qui n'a pas coulu tout proposer na kenda yo na makam na lo basko yango donc ça dit na kendaki nzembo ezali en cours nzembo za déjà mpanzi ya BCBG on a salué Tolbert Solo on a au mouvement nanga jusqu'au côté nanga pe déjà na yembaki et quelqu'un vieux pour baza pe na moi yaza net bisoté yaza papa yaza pas grande azana ba temps o azo salela nga pe na label op ezo senga nga na bimisa makambo ndenge ni voilà ba bazela ba nzembo msusu na mba ba beda show me ba moni yango te bosco so eza ba technique na miso e bimiseli ke to bomba boye to bomba balle tête et bimana donc botala la biso kaka et boza jamais déçu oh Ibrator voilà Ibrator et puis yana nzembo moko na yoka no yembaka na Santonnier faire fallait mananzembo nzembo jouer au boire peut jouer je pense si comme nzembo voilà en tout cas faut za ba Vincent boya la émission nzembo wana eza pena na kolba na linga pena na plager c'est-à-dire na plager na nko pour papa Hervé vient de cher de Paul aza a moto yo soko beta rumba na e simba ngai na nzoto akota nzoto ya ba donc nando linga ndenga bete la o demba na yo na yo no baki nga show na sala album fona sa na ba nzembo du genre ata yembite mais moto sentir que Ibra papa Hervé aza moto tango zo yemba ba nzembo ne wana ba rumba ne wana ba ya ba détend ba oh comme na touche pena mikolo akala donc ngapelo wana lingape l'ancienneté ngana saneti donc ezaki pena fait exprès que na yibaye na molimo mutu soit yo ki comprendre na geneti banzela na pourquoi boyaki pourquoi na tout ezaki volonté na yo ya osala album sans collaboration na artiste mo peut-être à Libanda ou bien ezaki peut-être simbaginde te tu avais proposé peut-être na ba non eza penza na ba master ngebele ba déplique pomba ba imbaka danger ba pomba nuance et sans oublier héritier Watana Bele boss live l'homme de 1000 millions de dossier na dossier mobimba ya yepo na ye bongo ça dit na koko yemba na batutu mais na baki weza poso na olongola ile boso ça dit moni kindoki ya liboso lipo ba peso kindoki ya liboso esengaka moto apesi yango nda pumbwana ça dit bato ba pesenga banzembo wana na bato ba pesenga maele na idée osala nini wana bango fa ba décider Ibrator bimana oposo na oyo yaki Ibrator pour moi nga na sala tellement bato bien bato so na sala yango bien ba ya mbaka banzembo bato vous comprenez bato ba banga côté on na sala net na sala bato bien nga na ko imiter mutu na sala on peut bien après ba linga ba transformer en faiblesse que ya yemoko te ya bato voilà imagine toi na mbanze mo boye ezwa trophée don dédié il y a docteur Jeff Njadi l'été ole ba suk sango ka keza rumba eleki ba rumba ebele mais ba chango don dédié na eleki ba don dédié donc eza normalité c'est-à-dire au moins quand mutu bazo luka ba lukelo nde mo boye on a boya ki na baki en premier le ko eza album na liboso na betanga moko OK mais après ba projet ebele to aussi ça boité ba projet ebele des émissions qui ba projet à papa Chérézali ba projet belé na bambule goya. OK. En tout cas jusque là côté streaming côté vente digitale au Koib Sabiso album est en position ni na pétrole. Total statistique na biso côté à Spotify. Tout ça pena mieux vendu. Il a un moment où on est au courir déjà 100K. Si je ne me trompe pas 31 juin. Il y a un côté en audio. Nambango nambela belle wini donc les lobos etoko qui ne vers bas 100 donc ils ont été comme bien biso pena sur le plan digital pour streaming déjà pena ba somba yo somba ils ont été na che Google Ads na che ninte donc on les a pena tout ça pena mieux vendu et c'est quelque chose qu'on a na terrain tout so papna menga. Et par rapport à terrain, il y a un streaming par rapport à terrain
on dirait album est accroché pénaté hein. Qui dit accroché et là parce que ngala rolo ba oui ngala oyo kango mais ils ont l'album sous lelo ce qui simbi ba retourna ba oyo bisoté on dirait na terrain pénat ils ont eu un pénaté ah OK faut le bande peut-être peut-être ce qui est accroché ils ont le roi dama comme style bachaki chrono mo so comme après accroché non Eza, au moins dans le caboeti, na comme ça na tournée médiatique où eza pena que scoto booster album na ndenge ya pona ki bien ngo wana sko et quelqu'un to tonda na ba TV to tonda na ba promo moko o ekoki et ça la sco bien. Et puis ça et puis sans vous flatter, vous avez fait un album nous a tellement kitoko. Ngai beat na ngai pardon, beat na ngai na sala faire bien les choses. Après, on est sur un superficiel, on a même tapé ça en gengé. Quand tu disais papa, on est à la souni, on a joué. Joué. Bobetango. Toi qui n'as malem, mais toi après c'était. Ouais, ouais. A Kokiondima, maman botola $1 million. Pourvu qu'elle bâti qu'elle ait pas joué naïe. Ignorant que ce qui va passer pas million yango a kokyo somelango ta 1000 magasins ya va jouer trésor aux apenayo importance nanga on dit mieux tourner ngamo Congo kenayo oyebi bien nazala kananga folle de toi chérie ordonnance signée liwana ngai miso na yo supporter comme on a balarme nangai. Pas je t'aime la polingo et panayo et souka kaka na ba promesse. Ba hallucination, ma imagination, je n'en peux plus. Pour bolingo, énigme météo, historien tété, amour compte de fait, pété mes réalités. N'animé, na vivre encore de mes propres yeux, faire un char de poulet, les padres. Docteur. Ma réalité, mon témoin, comme un fournaise infernale. Nazozika nanga na moto babungie. Nazo vivre kaka bolingo yo ya ba rêverie. Luindula nazo vivre kaka bolingo ya ba dessin animé. Bolingo énigme météo, historien tété. Amour qu'on te fait péter mes réalités. Nazo on animé, na vivre encore de mes propres yeux. Ah, Trésor Luindula, jouer. Ah, Kalouji ministre avant Kim. Et quoi yo? Na koko kate ko vivre sans mon ton alinga. Bolingo na yo bonheur nanga souffle-moi de belles paroles. Au creux de mes oreilles, chérie nanga, trésor. Aimez-moi mon amour d'une affection sans pareil. Aimez-moi mon bouchou, naza objet sans valeur. Sans toi, liwe komi pene, pene nangai. Liwe komi pene, pene nangai. Liwe komi pene, pene nangai. Persi ekuchu dem jeloe. Kotuna talo sarkei, ezate posa liwe. Maladie motema nanga, yonde osonya kanga. Yonde docteur love nanga, médicament nanga, affection no. O changer formule bolingo, pied fervent na liwe. Ngawa, liwe komi pene, pene nangai. Liwe komi pene, pene nangai. Liwe komi pene, pene trésor. Bah ouais. En tout cas, ma bonne repos na Yesu Sopo. En tout cas, chers amis téléspectateurs, sincèrement, ceux qui ont l'album, Lelo, Génération à Lelo, Basali, ceux qui ont classé 5 meilleurs albums, il y a Bajen et Lelo. En tout cas, je vous l'ai dit, dans le temps où l'album, c'est pas sorcier, il y a Ibraton Piana. En tout cas, je vous dis qu'ils ont figuré parmi les 5 meilleurs albums. En tout cas, merci pour l'invitation. Donc, on a invité pendant Nego. Bon, c'est parce que dans 8 ans, il y a eu un album pendant 1 ou 2 mois. Il y a eu un album chaque jour. Donc, Bino peut beaucoup. En tout cas, on a un album qui toque. Il a fait du très très bon boulot. Merci beaucoup. Au besoin de bonne relation avec les musiciens. Tout. Nani lelo betlanga no li solo ya yona héritier Watanabe.
beaucoup de temps en fait. Oui, Héritier Watanabe, je dirais, pour une petite histoire, biso zora na matete. Le boss live azaki, ngana benga yena nenga ba parler peut-être, vous comprenez donc c'est-à-dire Goga azaki na Lemba, donc commune voisine na matete. Et ça là que master na biso moboye Jimmy azaka mineur na quartier lata. Jimmy, on a bien JD Niar. Yando ça skoke. Pour biso na matete zora un atelier de chant. Tu as yemba bizarrement donc na ba tunnel na ba nzela donc tu as on ba nyama na nzembo. Et tout ça parmi la génération et longo la rapena sport et longo la rapena nini nzembo mte comment ko dominer. Si ko master na ndoya ko ya to sangani moko to yembi to créer mais est-ce qu'on doit avoir plan presque mingi ndozo et bandoza la yangai. Soit même yango non mais pas Héritier Watanabe. Po azara pe mona lemba. Nantoana azoya nantoana akota pa Héritier Watanabe. Bazo yemba. Sko ye akende neti côté ka banzembo, côté ka ba voko, côté ka ba plan. Siko bando yo kae azoyemba bilo comme ça en français mais ba français on dirait bien bientôt oui quand des ara Père Jacques on lui m'a que frère Jacques Matinde non non pas kamala ba bilo mo bon to yande mo ba esprit au pas kamala siko goga lo wa quoi ça un télo à sentir que original. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrivait souvent tous les temps. Nazaliawa. Si vous voyez, c'est que laissez. Mais ce qu'on a, Goga sentir que Moutoumou, on dirait thème ça, on dirait mélodie ça, mais ce qu'on dirait yayete. Agent so. Obigas au costitro elle va batina là Vincent ce que yo liaga ce que ba biso ce que tout le monde moto ana so wazo ambon c'est que lu comme colo plan on dit ça va plan noter aya buka na tabia ale na leba lar no trop na monika yemo foya bon yepe ando pese ba blo na ye mais ce que yemo perse c'est puissant ce que comme te ga batu ce que tant ateki ya batu trop abi ale na teki trop si go oyo et comme pena yomo ndo bima ogoga yaka azara na besoin ay mona bakolo ba plan na kimara na bi je me souviens c'est moi mon Yasser Arafat je le salue qu'est-ce qu'il est devenu moi parenthèse mki Atika Ndoulé toi t'es Mouta musique OK tozong il a ici Mouta musique aye akuta na biso après na biso master na Yasser pour yip na to yineti ba mapasa ndeni babenga na kinde kote lemba na mais ko kenga moko moi track que wenge sero no na wenge neti mambo belé il faut tout ça en des personnes to kenda to komana baliboso to kutana nzoka master na biso petit na biso mutu na biso Ombakola grand chanteur sero to bengi Greg David achasko ba red blocks yepe akota na tunnel po sero to bakota na tunnel mo za ina lemba na mystique po kota pa watana de fo le kano wana omona ba noko moto ba locks bani ko jour pe ba bengsaki omba na yes kwa ina ndenge ne ngana ina ndenge pena ya bana matete to koti boy omba bengita omba yuko myandeni geriti mo za ki wana ba ya bazo yemba bani ce temps to koti ngas ko na moi réticent là moi so comprendre bientôt comprendre quand ça net fier place bato bazo yemba manga embate place bazo sa makambo neti like ça moi nalinga mativiste te na fandika neti mutu moi bi penda chanter dazo yemba misubra monique ba chanter ba yeba ndiko beta makambo siko mo boye pour une anecdote moi mkie pour toi enrichir une émission d'episode c'est moment bima wana sur place Ombakola zo guitare sans toi voiture sans moteur est-ce que na kokoma yebela ata avant wana omba mtaoimba omba to bande sana ngona kala ces années là dans les solo ku tuteko kabusa oyima première te on était spontané biso ndo sa nzembo spontané nga robetela na guitare bo nanzo sa nzembo ndena avant de kabwe vous comprenez siko spontanément to bande bimsa ba mélodie ba comme te omba ko to comme intesco ba monika 3 personnes na guitare banzo sa nzembo ko goga po kita na chambre ne wana po seri wana goga pena goga ouais héritier donc wana net moi Michael na pese mbote place ali pe bando bengi Michael na parler voilà goga po kita sko fo izonet tant net baby donc batutu baby ki akita raté donc yo kita na fo izama mobo
siko na ki teti na okita te wana to bandi siko chambre siko imagine toi oyo kana chambre yo la mugano teti yo la mugaba soir bani star mais siko imagine toi siko yo ki mélodie po ya koka mélodie te yo ki mélodie yo ki thème na ba timbre ya sika oyo ko atena na geriti wana nani ngai Yasser Arafat Ombakola to bando buaka na psa yo goga kita na culotte bon moi comme goga kiti bino kiti goga ba tango kiti wanda biso sisi kuto emanzembo ai ce qu'on a mis au pongi boto boso emanzembo basbati sa monter oui ouais pour na bo moto en estime ya bato bonjour bino ne boya OK bana banoemba oh bango ne banoemba bonoemba bo mo biso dato bo seni présent le mo beto créer bongo ya bitina kwani bon mo bonoemba ce quoi ça na réticence de makasi na rétenance makambo déjà yeb na bilo eza paquete biso ekimi biso anzo yemba osiko bon mo bonoemba bon moko ça toi fate chubisiko likolo tanga che likolo boye mbake ngana ye na se Yasser Arafat akei na esa yo et comment de dans nzongo nde akanga kia monde okanga hésiter tazo yemba ndenge biso to banda yemba après zongi biso wana ba moi dégager ba master msukutu bazaki wa asuka master mombojo habito ko dans salon ba banda ko ta onte to koti wana on comprend maintenant valeur mususu après tout comment collaborer à part wana tout comment ça ba makambo tout comment ça ba makambo c'est banzembo pe belé donc tout le ba confession intime net confession intime de contribuer à tout le bas goga kutu yemo jalo bango ya on na ko se permettre na le baquet de contribuer soleil ngonga nzo kwalemba on est parti on est là moi makanisa Ombakola OK et donc il n'a zaki aussi n'est pas de mon anga serf mana mériter ngote nazangi moyenare comme nanga na pourquoi pas souffrance nzakomba on a y aller onanga OK il y a que non aussi n'est pas de cheveux musama mériter voilà donc yemo pas boulou nsama kam et vous avez évolué na évolué n'a plus de 8 ans. Wow. 8 ans, donc il y a une collaboration il y a moins genre. Et on a parlé. Mais tant que Abani Bamakam, il faut accuser que tout cas ça les mouvements à Kolongwa, mais à Longwa pété, donc voilà. Biso ça va tout. Dans le tonneau que what même ça donc vous devez pas vous en tirer Migler hein. Oui, bon tirer Migler ngam na kinaye mais après on a na ancienneté. Après tant il y a certes comme ça ni tout zala sousté. Yasser comme plus Fabo. Biso ce que to tikale net wana. Donc voilà, il y a besoin que tirer Migler pour ça ba dur. Dans tout le bago Kabwana bino le OK Villanova. Kabwana yona héritier en termes de travail. Oui, en termes de travail, on a peine comme ce focus na. Et pourquoi pas tu étais tenté à patienter aux la peau au Québec peut-être on a musique net mon kilo on a betonté. Tant héritier à l'obagi une émission que yona omba so beaucoup mal loba musicien ça y est, c'est vrai? Ce qui beaucoup mal loba musicien. Bon, que ba musicien ezana azana ndenga lobela ki ba musicien ezana ndenge aloba. Ça dit un sou pour la parce que yo zara mutama musique yo zara la boulot té obeta ba musique boye donc on va ko tout déjà ve guba la mémoire na quartier la tour liboso al kokangote akenda après yo yande ya sugi ya mibale ça dit on va une vision ya abeta neti ba vina solo quoi ba Claude David ba Sengila ba bilo mo bongo nga na zara sko nga ra tropé mon antique na zara tropé musico na ndongo na onetike il faut na yekola mambo belé po na zara pe côté peinture côté sculpture côté métal battu na zara pina na mambo que musique il kosala ngate ke natika na commencer la oneti carrière le bas à moins que ça carrière solo mais au côté orchestre batu na ndo visionnaire ngoti et motivation et album na yo oyo ezaki premier album comme yo lobby que donc ceux qui ne comprennent bien am so abi esprit wana ya comme musicien ya yan boula musique yan de musique peut-être ya lata netike bon musique au place ba kemba musique wana ba kemba wana ce que biso soto cinéma eza po si to côté pe na potepoto na bango comme azar parmi bato liboso ba yeba no travail na bango quand même aux qui temps oyo que c'est pas album oyo appréciation na album na liboso héritier Watanabe. Oui, ngana sala ngo kutu teke album ebimi. Nazalaka na studio moko ya
Bandal, il y a Simplice Jazz, on a PC Mbote Place Ali, ingénieur nanga, ça lui m'a peu à boulot du Toko. Et Goga qui na Lenny Bidance, et même studio bon Lenny Bidance a tourné un studio moi ont posté vous a propre beza wapi. Même si on a Bandal boy na PCP adresse na PCP Simplice. Ba kuta bon ba na Simplice. Ba kuta na studio ngo. Ba pesa ni ba rendez-vous. OK, rendez-vous on va pesa ni il a pe jour nga zo yo ka mix. Il y a Bablo na ngai au Simplice ça non. Ton okota oh na moni Lenny Bidance. Oh non, on est avec Goga. Oui. Ah nesko to kutani po on est à la famille. Ngana Goga pena. Ti ngapenda mabe. Ngande ce qu'on a mutaba o liste ngana mutu ya no so ya naturel te mabe bo wa kutu ba collaboration bo yo ka mambo belé wana za ba bilo to bombi donc jour et coca et nzamba va permettre ça la mais ça la réaction na yo par rapport ya donc ça qui en na studio OK ayo ka ngona fongola pina ta 2-3 chansons goga rolo banini bino bo banda ba bulo liboso apesa ba kombo ko pesa voilà. Et réaction à yo par rapport à l'actualité sur internet tout le monde Kisinjora après avoir retenu parce que tu as peine à mais après avoir retenu bah propos mon quoi les gars ya ranson tout le monde héritier Watanabe qui a pris la décision ya kolongolaye na kati ya mouvement réaction à yo dans sur certains tic déjà ba PC ba suspension ils ont déclaré officiellement Kisinjora officiellement téléphone à mon a quitté non bah vidéo ça vidéo ma bé l'accent en tout cas qui se joue à saluer la vidéo tout à l'heure là c'est aussi ce émission au monde à cette émission ils ont annoncé départ na ils a suite il y a propos tenir contre Ranson non ils a toko déplorer ka ba situation bongo po baza ba icône oyo baza likolo makasi ba likolo makasi photo bangaka omoninga na komi na kele omona mutu so jasimbi. Bon, dans le bâtiment, part il y a Serna Bisso Christine, qui est une genre je le salue. On a bon marketeur donc aza penza aza pe mutu a pesa rapé na monde on ya bandole. Na lo bana kana été mais na lo ba na cas général batu bazo bangati kofinga tous les grands on a et comme normal moi na mo boye même pas des 6 mazo simba Vincent en tout cas bozo peut ba caméra bino bo bomba en place batu ba finga batu mbongo. Sauf nous nous yambi muta comme planète poni beaucoup motika makambo et comme na poubelle boy vraiment mutuneti papa namso Ranson mutuneti papa namso mukolo toredi amisi mutu so comme simba bongo na déontologie pena bien ko diffuser même pas image wa tout ça tout le côté moi respect ya batu na biso bato to sikana bango ba icône to sikana bango ka bango wana siko so neti bango ba comme na bango touchable n'importe comment bongo biso siko. Mais tout le monde a mis dans l'orchestre, tout le monde a porte-parole, tout le monde a fini leader, pour moi, leader à la salaire. Mais au ça démontre aussi que les albums sous incident, il y avait des choses où j'ai voulu endosser ça. Il y a des mais non, moi je n'ai pas besoin. Éthique morale ni nango pona tinda bato baza entouré et pananga ba fingela nga bato ezala bato mso to ko finga otoko tolérer peut-être eza mso biso na biso ba démokalenga mais so ikomi place mobwe en tout cas tout ça mo carré magique mobwe ya ba jomo ba simbarte eza ta ba vewana na sengi pena permission biso ba mission ya mikie boye na ba journaliste ya minene net bino tout ça jemo boye to comme ça ba journal na carré magique mobwe to banga bango et ça la bien mais pour na ka il y a la team dengue olobi ke ba suspendre suspension ça peut-être ko benganate est-ce qu'on le veut longone te peut-être ça ba émotion il y a kanda moni lo msusu yé msusu ba finga ki pe pour moni internet on peut te contrôler en bien te mona mutu soit déborder ki pe na niveau PCP kanda ba maso pe ba pembe na biso mo ba compagnon na kanda peut-être ils a décision mo ils no mo beso avec le temps tout ça et peut-être raison on a raison mais en limité bangi balé bazana un problème et quand on a ninga maramoto sola lelo nga la ligne pena sola na ibrato par rapport il y a et ça dit au permettre nga na ça un peu moins vrai discours il y a bien affilé et na égard na yo c'est na kepe on a parce que en tout cas photo kende nango parce que yeso to tourner magam na yo alobara hésitera te ko loba a loba ya linga ko permettre ngana loba na ngate ya ye
En fait, en fait, et là on est nouveau. Namasolo Kalatoyoka, vous avez la pire viennaï. Ce qui est. Les émissions n'engaient quand même. Il s'avère que dans la viennaï, il est connu de tous. C'est que vieux l'axi qui est Moutako Katso Prince, vieux l'axi Moutako Sailo Devoir, vieux l'axi qui est Moutako qui est Tiko Danchik, vieux l'axi qui est Moutako Peso Maïle. Et l'axi qui est, vous comprenez? Vieux l'axi Marambouana. C'est-à-dire ça, plus de bénéfices, il y a Rosala Moto à salaire bien. Ce qui a changé le langage. Il y a des choses qui ont changé sur le langage. Tu es meilleur lobby que you n'outin de rabat finga eh. Outin de rabat finga na émission, batakaka eh tout. Toko kende. Mutu soit fingi umba moko. Par exemple, admettons, ce qui si se fait que un jour na tinda batu. La mise à photo de moi, Azaramba Makolo. T'es dans le but. Ce qui est Salamaki, si et seulement si, et Salama. Ils ont rajouté au Maroc. Et comme ça, 32 missions. Bon, peut-être il y a adoption ou à l'ingia ça la carrière. Merci. Maintenant, on est mutu ongana Luka ascension nae. Sur les lois commission qui ngana la moto na Luka chute nae. Mais a changé de langage. Le langage a changé. Pour battre après des années, na bando ye batte moni si qu'on a comprendre na ligne na ngazo battre bakoma aboy. Ba jeune nous avons un cambo fort, c'est ça. Aza frère nanga na motema na bi qu'est-ce que je puis faire ou eko talisser na miso bato eko tiena c'est un projecteur à mokili. Ayebi. Mozara fier quand même, lolo on lelo. Grand fier. Aza parmi Batu. Oyo. Bon. Naza na gouya le bama comme n'était. Pour déjà na sala ba 3 ans pour na répondre à té. Mais na respect na yo na public pour ba comprendre. Peut-être un soso le ba pété ba internet aux ana ngosko boyo le ba non. Là na iloroté ya reprocher. Mais na mona kende sala. Ngana yebi ka iloko moko bogoya oyebisa ngai susu ke chana seza famille. Bino ba journaliste. Boyo sengela biso susu ke bosanga na ka komoni ezaka eloko moko mais za peka ba journaliste bazo alimenter fait wana ngana boyi pété mais na sepela so eza bongo to simbango ti bokoko to simbi boko ngo bon to ba kulutu na mina wenge ba sale pesi bino tolité te bango omoni logo wazi wana kofi ba sale pesi bino tolité ba vie na biso baza penza sage et puis ba maele ba vie batika moi windows batika moi fenêtre mokie o ekosa ke mon pépa solo là un jour et ça. Mais il y a des gens qui ferment même balma de son qui est où permettre attends matanga na yate. Toyeba, on ba random sous to ça la grave. Na bablo na biso fictif bablo na biso ba internet. Et tout ça là bien. Mais tout tika fenêtre mon qui est et ça là que jour retour ta problème. On dit que ngana tout ça accident motako qui peut yota la ngate. Alors tu n'as quelque part moto. Tout le monde. N'est-ce pas linga. T'es si comment il fenêtre on au kangi ya ke okolo tala nanga mo petena na hôpital. Attends peu na moniote. Oyebelo écrit et utika na makambo salaki. Ponga no bomona ngati na émission mo na régler. Pona zana ngope ya. On régler mais non ça maintenant té. Na ça tenga suspendre ba tunanga belé. Ngana boya so tuni bantourage na ba rosika waya na ça bango non ngana ko simba moto na mona musika mais on nazo mona ki ngam na ndimaki ya msusu bozali na ye ngam na pesa ki accepter ya makamsu po bozali na ye zala bien na ko linga suna yo détruire moto ils allons na loni fleur mobwe après na yesu ko nyatango ngana mona bongo nga ayebi comment ayebi combien même l'orchestre ayebi combien na nini na mema comme les sumo pour na bango baza bien. Tu comprends? Donc na rolinga tena vanda boye ponga na mutu mo na yoka kanda na pasi ngana seka kaka mais kotungisa mingi peut-être ya batu nango mona msu bo vezoleka on comprend vezoleka oko soki ba so ba sala ki une fois c'est que yoko ça peut une fois c'est so comme ça en 38e fois c'est que vous avez besoin que tout ça bien. Si vous fenêtre au réseau kangama pona msu jomsu to pesa na ba mbote te jomsu to total na ba capacité ya on le langage échangé te batumsu baza champion na pardon tant bando boya na pardon comme
Vincent Salelo analyse il y a zokanga motema boye ndengani. Voilà, merci beaucoup Ibrato. Tu connais une parenthèse. On a mis le mamouké na chant. En tout cas, pour le souligner, lui c'est vraiment un frère que j'ai accepté avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. Adam Mototo. C'est pour nous autres qui n'ont pas c'est que ceux qui le tout monde a ça dit ceux qui tout monde a soit place dans ville à Nova Zayo tout le babongo. Pour votre information. Pour votre information. Ngamutu na pengisa ya orchestre na biso. De yum to côté na ville à Nova. Et lui bazara na Fabregas Kala. Te wana eza bomasta. Na kata bomasta na bango bazala pe na ba antécédent o esala que ba kobeta place moko te. Tant pe na oyebise ka kota orchestre biso alinga pété. Alinga pété pour na ba raison ye moi yebi. On comprend? Siko ngam na poussa ye ayoka ta goût ya roya vers biso. Tant ozoya vers biso balinga pété azala na biso. Ayebi ni na lata comme nzakomba po azala. Alongwa première fois il y a dans le vide que mutaimba te même na ba bato bazara na moins na nzem bazara moins talentueux que ye ba nek ozala aisé na orchestre sala ki azala suta longwa nga na kitama ko na ti chez bango na la soka ba preuve eza que on a ko linga te lelo susu na le batte pour na diminuer mais na la saka na mokili que peut-être que niveau ni na koma ok na koza ate jalo lelo na koma ti okita ti chez bango na bakati tono bakati pina bakati zonga nakutana kuna ba prophète na emo bazaki wana comprendre prophète pa yamba biso en tout cas ça combattu na musala mais et aussi en tout cas zonga orchestre nga et simbi sous talongwe les sous ba ibinga voix ba ibi voix za so ba china po mutu Joana Damoni po nde ba che prophète ba che vona po kasa so ka ba cha bo biso pesa tala comprendre ça dit pour nous relaxer que na linga kepe comprendre na linga pe aza na biso ba tout ba yebi ke la na zana bango de preuve on est longwa pe ya zala pe parmi bato ba na chance te aux son orchestre ça dit to subi ça ba suspension moko mais à ça la technique ni mo ça là que alongwa te na biso et ça peut bien to condamner été on comprend c'est pour montrer que au monde que toi na moi bilo mo 5 biso na ba niveau mo boya abeta un peu ma solo gala soka atambola véhicule ti côté na bango véhicule wana yanga ando cha ba essence kuna ebi maneti ya bango ya ye ezaki pona okotikela moto véhicule ata 2 semaines atambola yo tambola moto asibalterne na ngape mais nga na niveau na nga chef na ko pesa moto car pour nga na tambola makolo il a preuve d'amour preuve ya kolinga moto azala bozalisi ya moto. Vous comprenez? Parmi l'album où il y a double album, Ayembagate. Parmi les bateaux qui ont soufflé à l'oreille pour avoir accès à Oyemba. Ayemba na souka ya au fouteo ya banzemba souka. Espoir Oyemba père a été. Biso toi parmi les bateaux milité pour Ayemba. Donc na cause à souter les lona baluka. Après attends na mona ndenge ya mubo OK na ngonda ke no bona. Peut-être so musique me desenga bon. Na mona ndenge na ko baluka pe soutenga na singa fona simba peut-être bato ngana mona neti. Ya ta comme millionnaire, ta comme milliardaire na mona ka. Donc na mona pindeni pour na yebi penda. Ndenge ye pa yebi pendanga. Monde ya yebi pendanga. C'est vraiment mon petit nanga. Mais j'ai changé. C'est la famille Singapour, la famille Bendanara. Tu as vraiment musique bouquet. Je pense que détendre est vraiment bouquet. Non, le bama solo pour le bama souster. Vraiment. Le bas. Oui. N'engana tout dans l'album ou abimi. Album ou na lingagani ni. Merci beaucoup Ibrahim. Mais personnellement pour la Lomoko, tu es parmi des gens Oyo, Bazala Mingine Watanabe. Il a commencé sa carrière et l'album Oyo niveau Endima Minabatu. Personnellement pour Nayomo et Sala Ascension il y a héritier
nazala toujours moto azwa mukongone pe a cheboye ce qu'il faut master bukata manga tonde kwa bukata à la nana ça dit biso linga ba ascension et bateau et ça là un grand plaisir na mona moto moboye botanga kanae akomi ata PDG to ministre il est fier donc on a mon bien donc merci vraiment l'album a servi peuple na biso ya bien ala parmi ba musicien oyo ba regarder biso na moni lelo ba aventurier bazar ba comment pose aller devant maintenant parmi bato ba militer que eloko eza il y a bon chanteur et zui et ça peut kitoko et ça peut la bonne musique pour to comment plus dominer na moto ala aventurier et loko eza bien té mais ils ont dominé pe moni lelo boye so za neti moi thermomètre et là que ça me température et l'aura bien mais l'aura mabé de yo motango ota clip notali o ba clip ba miki o ba nzembo ba miki o nzembo tant biso sko ba to bongo peto ya to nzembo bien to famille moro nous tsumuni mélange mi demo o c'est pas sorcier ou qui mastering otali clip o bi non on a misé de la fortune on a misé de l'intelligence du savoir na kati et sur le lot mutumoro bozana maman on est ka famille moko so ozana mutumoro ozane bozala na bien que vous travaillez peu arumo bossa na peut-être comme on a télévision ou bien par exemple Glabator oh ils ont lapsus de langue ako bossa na comme vous avez on a contexte Glabator bossa passe ngapika na bossa ni kat bossa na y a problème na bossa na y a bossa na te ngam bossa na y ndimi na il brata puis en tout cas tozana esero mingi au solano mais lelo je voulais juste au précédent qui moi muke mais ngai juste dans une réaction na yo comment tu analyses réaction à Batu par rapport au spectacle il y a grand wingé au bazar ba koko na bino façon Batu ba interpréter ngo ba kenango que non ba ça dit ngamba Batu mususu ba lobi que ba servir pena publico ne ba yeki kozela bango te puis bazwa tagé mingi koko na bino we rançon eloko eza pasi mingi tenga na ngaba terme ba koko te ah donc we rançon kaka voilà icône donc icône voilà grande puissance donc prêtre ça dit ndenge souci za na mboko to apena batu mo boye bana ngambo mususu ngambo wana ezana ngambo ne OK na iloko ya réconciliation iloko ya unification bongo tokoza na batu mususu bana ngambo mususu te monika du fait ka ke ngambo mo pe mususu ezali ou eza contraire et ça nga pasi c'est que Congo eza divisible on dirait comment iloko batu basangani déjà pour prôner pour la paix de notre est pour la paix il y a FARDC na biso basali ilo mo boye balelisa ba mama biso boye au mona papa za muta BCBG ils ont muta maison mère to umeli pendant des années ba kiza bango ke ba mission biso balingana kate mon ba biloko ba sa wenge lelo biso ba mission photo mona que le but on a danger quel peuple comme dit Bokechu comme vient biso ya mbaloba obi ke aloba rapé makambo peuple nino ba déploraka que ba musicien balingana te mais ba musicien balingani baluki analyse na kati au moins na muto aza propriété au sala analyse musicale a comment peut s'appeler critique né côté son ayebi sonorité te après ça critique né côté spectacle ayebi spectacle te aza du domaine te ils allons ngana vandi boy mais yo quand pour musicien pas vendre pe boire ça l'émission avant de critiquer Vincent Chilouz na ba vous quand ba mission so ça on a ba norme pena Yomo analyse oyo ça en émission na émission bo sala on na ba norme te émission ya critique et analyse na bino et ça pe na norme te mais bo finga spectacle mo muta sala ki na lokumu mboka na ba norme non déjà baza ba toujours ça coup de chapeau na kombo na bana longi moi chapeau demi déjà thème wana yo sangana concert wana thème nango eleki makasi ezaka elo mo photo loué na et puis Dédé ça fait 25 ans ba yembi ba nzembo ya kala ba nzembo na bango ya kala po bazonga so ngamo kutu na yemba ba nzembo so moi c'est la kayoto naza parmi ba compositeur mais tande kimanga ba sans toi ba nini ba confession intime nazala pe na kati mais kimanga ça dit tozana na temps moboye ba nzembo pe kima ba tuna mutu siko ba viona ba beta 25 ans na ba nzembo mso ezana tango bazo kutana lelo cohésion wana nano po basangana cohésion même ya esprit
cohésion na ya touche msu ya makaba msu amesana na makaba ne ya maison mère mais quoi coûter na makaba ou azalaka ne kala ça dit discipline on a changé des fois kota faut balata nini wana ça dit isenga ibango pe moi tant que tu moulai oku basala kizaki record ezaki na temps mon record donc il fallait bazwa temps ebelé mais na munene na bango ba mériter ba lobela bango na munene po baza pena ndere neti ba père pena ya nation musique na Congo sikoyo mais ba ko lobela bango te na ndenge ya injure to na ndenge mo ya kobamba bango mabanga non faut ba louer bango même ça un encouragement mais vie plus pour ça il y a biso sous il y a bien les sous poto ngai to kabino ebele on dirait bobeteli biso mukose critique eza nango lisumuti mais n'estime ya musicien minene basangani baza ebele baza munene makasi bajwana ba vie wana baza munene de tango zo obwakile libanga chata moi gouttelette d'eau parce que bato bo cha gouttelette d'eau te ba ya pena ba lobela pena mbala moko directement mais sans oublier que esenga bango tempé ya mulai esenga ki même proton de sabon na biso ke ba sali magie et c'est le royaume comme ça bango kaka et puis comme ça bango na et opesa bango force en tout cas ba souffle to ça la sous to ça la sous to ba ça sous athlète ba nini athlétisme to zonge la sous ba souffle kala voilà ba fa izanga te na makamunya so quand Michael Ando ça ba fa ite sauf que ça va monter ba yo l'axe biso ils arrangent monter carré donc vous confirmez que papa chéri a redémarré musique redémarrer monde thérapeutique comme dit thérapeutique on a un slogan c'est ça vous avez un moment ya wingo linga mingi ya bango d'ensemble nazala nze moment na lingaka Amina lula ya kala poto linga na mama Amina lula ya kala poto linga na mama na lela tena oklara po alobelela yo ajenga akabungu na kokaka te komona yo zimosusu o ba jeune ba yiba nzembo te salama la présence na yo esika vraiment na nzembo yo na ninga ba nzembo na onyo so ba mika pangala donc ezebele Ibrator au seul album à Gitoko jusque-là, je pense au clipé garde des chansons. Non, on a clippé déjà 3. Joué, personnel, Balangay. Désolé, quand j'ai la TV. Et d'ici là, à la fin du mois, et 4 mois. Risqué. Risqué. Mandala, oui. Non, tu as un non, tu as un peu au cas où tu as participé les gars. En tout cas, au groupe, il y a une exclusivité. On a déjà un départ. Oui, déjà exclusivement. Et ça, la ma casse. Mais qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans l'Italie sur le fonctionnement na yo n'engé au bani sortie médiatique pour l'album maintenant. Oui, non, na bandi sortie médiatique boiza. Na yemba mamba mona annoncé na ba date ba voyage na ba date ba ya ba concert donc Monica toi na juillet ba toi ba vacances net les dimanches les 10 tout ça déjà na prestation na biso to beta na festival Fire festival international de la Rumba bato balinga ba contremaître na bato bazali bando ba komi ba tali biso kana la voix boué et babuka na te bakutana les dimanches ba ya okuta biso na boulevard na gare centrale juste na gare wana na moi déjà le plan qui ba commission déjà oui donc ba ya wana ba savourer Ibrator bien et puis tu auras chaque dimanche na Véronica place Kato Banda wana chaque dimanche na Kabinda Wangata chaque dimanche il va retrouver une biso dimanche mon rendez-vous dominical tout s'appelle Sarabato mais ba coulisse na biso ça la marawana mercredi à partir de 16h na vendredi à partir de 16h mais dimanche les arabes à 20h to démarrer et tu rends grâce Tanzambé parce que au tu le capé auteur le bango tout à l'heure awa et problème au sérieux to ngato la to la muki bo vaisi biso Ibrator atiki biso mais c'est fait un miracle parce que Nathalie niveau mutu kané comme la équipe au bimi sain sauf on est sauf na yi mutu mabe mutu ba benda muta loka peut-être on a tous en bon moité pour ils a penza mortel so talina car na muta bimi na car et puis na bima debout donc ils a penza miracle donc Dieu est grand na pesi nzambe matondo mingi pour abattre l'émission na bino ya boye on va venir ebele pour nzambe soit garder nga se ga bip na ke nana musalo sana mboga nanga donc bo pesanga sous confiance wana bo yo album na bino c'est pas sorcier et merci na bato prêter nga main forte na batant douleur wana et na bato ba yité na puis que so na
Voilà, en tout cas, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, ah oui, pour finir, merci vraiment, on a remercié la chaîne Mobimba. Première fois, je n'ai pas journaliste, mais entouré de scientifique, pas le docteur. Donc merci Bernard. On a boire après baenga. Namoni uzana ba docteur Pacho, docteur. Donc merci Bernard batamaile bazana sima. Namoni to yede. Nani wa? Masa yakana. Masa mwa ya. Nani. To yede. Ezayego. Oh, yo ba kotsa na plateau. Yo ba kotsa pa ko. Oh ba ba caméraman la Vincent Chiluiz. Oh ba ba ah, moi, je pour bannir ma tumboli. Vraiment, merci. Théo, nous allons bannir ma tumboli. Caméraman, oui. Ah, merci, vraiment. Donc, je vous bel ayom de vraiment. Donc, merci. Nakalo Jimmy Sarankin, assistance. KMB, Eric Mopila. Et on a mis ça, on a invité à quoi se présenter. Oui, à se présenter, ça va bien. On repousse à la nouvelle, rien à choisir. Tellement de thèmes à la vie. Bon chanteur et AGT. Comme on a bien un docteur Moto Kalama, comme on a parlé de Flavien Nimio. Oui, il intervenu à la chambre Vutuka. Merci beaucoup. Lokuta mensonge, soi-disant le maman, que ma maman batonga kambokate, mais multiplication ya mokili, estengi ba maman il faut bazala, Gloria Loli, je kyota matika, Moulilanga, qui façon docteur Bolé qui en caille l'architecte Jonathan Mutambala. Mokili yango kabongo konga bolala zala kapena bololo Simon Konyar papa Billy Kilapi Fabien Debilto Trezeguet Mobali Cyril Lenda Magenemi Yade Itoto Ame Jonathan Mutambala Michel Bakala Mortite la Sapa Kolela Concharteka Maître Kayeme Mobila Ministre Rankin ya polémique des aboués. Docteur. La surface de réparation hybride orbitaire espoir équipe. Filet il faut ningana. Filet il faut ningana. Filet il faut ningana. Filet il faut ningana. Filet zoba. Filet bololé. Filet zoba. On transforme les bases donc plus 643 81 151 44 81 plus 243 81 151 44 81. Sur la but champion à Facebook. Merci beaucoup. Nous avons Kadi Maestro. Merci. Au spécifique combo. Oui, moi comme on a Kadi Maestro Buzz, l'homme de ses pas sorciers, donc les 31 juin, on a eu l'Ikemba, donc on est ensemble. Voilà. Plus 243, numéro on a plus 243 82 00 664, Facebook, WhatsApp, Instagram, pour moi on a Kadi Maestro Buzz. Dans la sanité, mon président, les boss, tout le monde il est vrai, faut la foot, Maré Langwana qui quitte, on est là, René Kindeke. Merci vraiment. Kitoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que. On a appelé ça comme beauté, donc on va soutenir du belé. Donc Lasconi Mbonza, on a appelé sur beauté place au Ali. Et surtout, sans oublier mon habillère, na bandeli susu. Emma Menga, moda Luka, Roa da moda, la mode de la rue. Pesa mère bambote belé. Rendez-vous dans le studio de Tolobaki. Donc moda Luka, Roa da moda. Et puis Dézola, la passion beauté place au Ali, Cré de Molema. Et sans oublier Igo Kolo, Nabosanité Pati Kembo, Maître Toro Mukuna Junior, Bambote Belé et Banamatete tout, donc ouais, Mikili, tout le monde en a calaté. Et sans oublier Papillon Mawa, W Kula. Parking Abadjogo, Fabrice Guitan, vous, et c'est belé, hein.
Yannick Inia, le boss, Lanayo, et puis Mohamed Moleka. Tous ensemble. Quoi. Merci beaucoup, Ibrator, pour notre temps au PCBisso. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a passé une très bonne émission. Merci à Flat Hotel Tenazia. Ici, Capo, toujours. Très bien. Maman Méline Zemba, la PCP Mbote, Maman Likelemba. La PCP Mbote Place Azar. Merci à Flat Hotel Tenazia. Kalemele Tenazia, Tenazia, non. Eza Gitoko. Aisance, mon pepele qui même dans le bateau, on dirait toi son paradis. En tout cas, Batuboya na Lingwala, donc Boya passé ba séjour na Bino Awa. Le docteur Pacho Mokengo, Mboteno Yamwana, Kalouji ministre Rankin, Topesio Mbote. Et merci na babonné Nyon sur la voix du peuple. On a la Silici, mais Ibratora au continue Moussa. Merci. Sokoko. Il y a Laurent. Sokoko. Bokoto. L'air est grave. Kombo na ngai moto azwaka moke aliaka moke abombaka moke pachoma kengo sekele na ngai nyonso nayebisa lina oyambula na moi meteo nde yebi nini nalobaki te nyonso nayebisa Laurent ke na fami na biso moto mbongo azalaka te société na salaka salaire ali kukuma sapatu se moko ngai mokoto ebeba chemise na nga moi anzulusa mawa 4 chambres cuisine salon véranda salle de bain na payote condition opesi ngai potobala na mama nakokoka na nga te kofuta ngoye mabonzanga napesi suka 1000 francs paster alobi nga nacholi nzambe sia kufasoni mumuna pasi ye nalela ye nakola na rythme ngai lale mwana mesana maboko no lumba epesi nga makasio nzela nzetaka mundele kolia na nga se wana ye modèle Félix yozomela ngai nga nakoki te nakoya koyiba pamba ngayo naboyi kosamwa sonimereve basolution yeye kumo ya papa swanga nyonso tikelanga se motema kanisata moke nasalelaka yo lora sokoko na ngai yayo lelo ngai napasi yo kuna olandi bisengo ye kuna bakosi yo na miliki ya bana nzalele o nzambe mapapu nzambe apesaki yango ndekeme makasa yode opesaki nzete Vincent Chiluze nzambe nde akelaki yango me mobali oyo aza vraiment otindelaki ngai mpo losambo nyonso eza kokozongisa ye te nabakisa nini boyoka ta posa koleka pene ya lopango asenga tama ya komela epai ya bavoisin lorego ozalanga bien bibishe BBC zonga nyonso tikelanga se Kaluji unaniacha mama unafuata nani anzalele Kaluji yoga nazonga likole mola basali ya bilelo melanga jora suka Kaluji ye nzambe amapapu nzambe apesaki yango ndeke makasa. Nous commençons à dire merci na bandeko nyonso bayoka kimbela na biso ya lisolo ya kitoko toyela ki mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien en formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada
la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaille. Nous avons d'ici cheveux, pour ça les huile na shampoing pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux et baby, des cheveux colorés, ils allaient pour bâtir suki noki et puis ils allaient pour retarder repousse des cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso au sali à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité ils allaient pour quitter ça stress na kati ya nzoto. La branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez qui na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez pour traiter ba problème nyonso. Il y a poumon, tous allez na qui na biso diazostimile, ou ils allez pour traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout une éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azoospermie. Tous allez na qui na biso zingilalis, succo, na comprimé. Vous allez pour traiter différentes formes, il y a hémorroïdes, internes et externes. Ils allez pour régulariser le cycle, il y a maman. Vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allez kiss il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allez pour traiter différentes formes, il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient pour traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tomolingo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium, où ils allaient kiss na biso ya tension, ils allaient pour traiter hypertension. Vous allez na borex, où ils allaient pour monter système ya papa, ils allaient pour komisa ya moulai pe ndene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo bana problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome ba fibrome kyste ovarien et puis basi oyo bana problème ya bota. Vous allez payer la diabétine ou les allez qui sont la diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou les allez neutraliser poison na kati ya makila.